Nyoso ya Congo Suisse botala papa molema 24 pour mon prophète bamongo ngai na ba fosete lelo tokosuka wate mama tozilisa mission tokende. Molimo aza ami na yebi que ba 2010 son abo c'était 2011 tout seulement tourner vraiment en Afrique. Il y a province. Parce que ça partie c'est comédien muso azobeta tolo mais théâtre déplacé a été. En fait, au monde ngai na homo sa système moko boyo mo théâtre na kine baby ekomika kingana bengi kingana bengi kingana po basa kingana zo comprendre ba force eza esute et comme po muto asa likambi fa benga bato mais ngai siko na zala ande na osa ba force ayeyo amolimo da ukusentingai ukusamwa milima kitaka ba grand hôtel na biso neto beti sikoyo ba signer palace na matadi ya bana matadi ba yimine to beti ba signer palace wana spectacle ya ngana ika provoquer eza na bana musuba yaka ebikete leader na ngaza boga ngai funa kanga place ababenga ngama president yemo ayena ba makambo na ye donc acte si moko azokomela ba président ba mesa wana pena ba histoire na butu azokomela ba message moko na répétition ya avant yele opombe moko boye na ba 12h olingo président otoki boye na sombelo. Bonjour, bonsoir chers internautes. Je sais bien que vous êtes très nombreux de me suivre partout dans le monde. Bienvenue dans notre nouveau numéro de l'émission Place de Jéroucha, une émission socio-culturelle avec votre humble servante Jéroucha Bafossette, la chroniqueuse, l'enfant de Marie-France Ivangou, la seule et l'unique reine mère. Et puis bienvenue encore dans notre chaîne YouTube Congo Sus TV. Et puis un grand merci à mon patron, à mon DG, à mon boss, maître John Motema, et à maman Micheline, la reine, ma mère a parlé, babi moi soit zangambanda, sokutene kumisanzambe. Un grand merci na baboni na biso ya Congo Sus. Et puis un grand merci à mon superviseur papi au Congo Mobala Pembe. Et puis sans oublier secrétaire na biso Rotana la raise ya bi Rotana la raise la belle. Et puis non on a déjà na région na gelonga sele muteki azanga nzoloko papa ya Gertina ngase le jus de l'off papa na moneki lelo yepe susu abimi pena régie bilo manga mon simba caméra jus de l'off papa na moneki. Un grand merci à toi et puis un grand merci na batoto balinga ranga. Un grand merci à ma maman chérie Marie-France Ivangou kandine Sabino ba forcette ce kayama invité c'est qu'invité wana za professionnel et puis spécial voilà pour n'importe qui et c'était pour na ba fier non faut belo ni no roloba et puis il faut na que ne pas mutu na moni que actualité zali azana makambo koloba na lingande ko yamba bato ba finga en tout cas on a vraiment na lingaraté par rapport à respect à babonné na biso ya Congo Suisse. J'ai de l'offre à celle en musala bindulanga invité nanga déjà na ebongo na rep ya papa molema malgré ba miso déjà ba keke par rapport à voilà biso to na arrêter mais tous doit quand même bande comme ça au batikali pour na ka respecter chaîne qui non président ça na émission misus malgré ba ke même misus batikali dans le lot vraiment bozwa bilongi nyon sauter lo bozwa kandam na yemoko président molemo et puis na bombeli bino invité moko voilà ayaki ko visiter camarade na répétition ayota landi kamane azo travailler ndinga zo encadrer bana mais na bombeli bino surprise juste de love bendelanga invité na papa molemo là un grand merci na babonné à Congo Sus TV ndena prometteur bino no yembela bino lelo papa molema na bana nae toza déjà na papa molema to betama solo par rapport à pièce par rapport à ba secret mususu to bombe bino boko découvrir ngo kaka na émission na biso ya place de Jéroucha. Papa molema bonjour Bafossette so bedi bena ça na so émission te oye mbakaka Mwaza muindo Bafossette koseka Bafossette kokoto bafanatique nyoso batelespectateur nyoso ya Congo Suisse botala papa molema 24 pour mon prophète bamongo ngai na Bafossette lelo tokosuka wate mama tozilisa mission tokende na ndako mama yeba makambo ekoleka kuna kitoko Bafossette mwasa mwindu ngai tunanga nini nalala sentiment ya trop quand ndenge olobaki wana oyamba bainvité bazala bango lobati te biso adofinga ndenge olobaki donc nga moko papa molema 24 pour moi 3000 mon en installation de vie prophète Abamongo sans oublier Bafossette na CP ya trop la présence na on a salle moko oya kitoko LTB place na répétera donc olaxi pena bolingo na okwa do ye malgré bana bakei po yo ebika mo mama pe na mboka bani mais
natika ata mwa 2 personnes esala mpe mwa bien naza wana kitoko. Merci beaucoup. Papa Molema bino modaton boyo ki misu batuna donc aza musicien oui non oui aza musicien et puis aza le comédien. Donc au 5 mois ba parti et ça la bien ma casse. Papa Molema on s'est présenté président ya groupe Nini au travailler wapi banda donc on s'est présenté puis au betel biso parcours on attendam. Ouais. Papa Molema 24 pour moi 3000 moi en intéressant des filles prophète Abamongo donc moi parcours ezamulayi. Apa ba groupe de benga ngoma simanda ko meto bosana to benga ba groupe musu simanda ko me yango de forma kabiso donc na parcours mulai na ba groupe simanda ko me o penda we sala ke ngai Papa Molema lelo ozwa moi grâce ya manga eza groupe to lia mama linga et puis wana chic choc loyenge nde lelo na groupe na ngamoko Molema Dar TV na ba vrai chéri na boy na ngamaka moko boy o te na luka batu ngamona ozwa bana nga na former bango baza ba fuya Papa Molema kitoko wapi. OK donc ce déjà muto a travaillé il y a quelque part ah baza na place te olingi kayo moko bimsa bana yo. Bon en fait omoni ngai na omo sa système moko boy mo théâtre na kine baby et comme il kingana bengi kingana bengi kingani po basa kingani zo comprendre ba force eza esute et comme po muto sa likambi fa benga bato mais ngai siko na zala ndé na sa ba force na la force na moko na loi représenter na peser mouvement mobimba nga moko na za wana mais avec mes enfants mais so ça no pe place mususu et simbate okolongwa na opolongwe mais na place okoki no posa mouvement do eno na groupe Molema Dar na ya mananga donc je suis prête na ya mananga bato tout donc c'est comme ça quoi. OK président Molema on les kana chaîne pardon. Oui ngai ana kin na le kana kin na télévision na le kana kin na télévision internet na chaîne nga mo YouTube Molema Dar TV limbisanga ba fozet na bi no wala jaloute pour Congo Sud c'est yebana nango Congo Suisse ata baswana nango te. Nene chaîne internet so bana plateau tikala jamais. C'est qui pega ki bandeko baza ba bonné awa ba walanda ka biso moi moke peso lingo découvrir Papa Molema isuma c'est bien Molema Dar TV et après chaîne nango s'abonner wana ezabe so kitoko. OK merci Papa Molema o gérer bangonde ni pour ça facilité moi na uta na éducation na ye Papa Molema en tant que président o gérer bangonde ni. Non gérer bango système à Playboy mazana nga jude ilu watanga okota awa yo bombaki ngai na sumbi au nom de Jésus wale za Molema mabe tunanga ni Molema songi yo bombe invité menga na bimisie maintenant ba moni te ba kata kombo donc c'est comme ça ngai na bana ngai na osa système mobo ya ki Playboy donc na osa na bana gentil po bana bazwa moyen ya oyekola bulo iba rigueur mo biso kutana nango infiltrer biso oye osala oyekola mais baola kisoma ba esprit mo adi mo makimotema mabe mo boye sa ke yo mo komo kotsa ko banga mo obimisa ba biloko ya kati na yo ezate omoni so président yo di basala nga bote te ba attention ne fais pas ça tala mutu mabe yo mama na yo omoni oui ngana yebi théâtre kala bazai ko finga muto ke osali mabe ba finga mais lelo to komi na système mo boye oyebi théâtre za œuvre d'esprit tant on a tindi mutu na scène à improviser lo na eza mabe za malamu ngana otinda ka ba betele maboko parce que za œuvre d'esprit ngam na kota ina mutu na ede yemo mdasali yango donc on comprend donc ngana na système wana donc na apenda na ba rigueur mingi te na travailler na ba na pire bol pour mutu na mutu ay ba ligne na mais ngane na tesiko ba moyen ke ba pecho na travailler na ba kufa pauvreté oyebi age nanga oyebi yango te ba groupe belé on atangi ba komba wana ba groupe na leka ba lekisinga na chômage ya mbula ebelé donc yango na esko ko kata ba lien. Est-ce que c'est vraiment que ba salaire na bango bozala très à l'aise ba rozangelo te? Omoni groupe eza groupe asika Molema Dar TV eza groupe asika Molema Dar eza groupe asika na kongo tanga sina komba chaîne mais pour le moment so tali théâtre na ngai omona na sponsor na ngai ye moko na opesa mbote na président vient na ngai moko héritier Ndongala omoni pibo to sai na masa na ngai na dawana ya produit wana ya Jaba ne mde siminga après wana donc na bimisika mena na sponsor après wana au tale sur na théâtre moi na docteur moko Fiko Njondo donc ye pe azel susu wana o soutenir donc mouvement ya mukie mais batu ba oya bango te mama ba force titika ngai na sepele isano ya likotikela onkema onye isano ya titikela onya mando choko na nduka na kiko nyama ba ojonka donc ozo comprendre ngana opesa na ngelenge émission kitoko
Président Molema, est-ce que Zala est obligé, film comme ça, na groupe théâtral mais président faut comme c'est à moi est-ce que ça obligé de bloquer mais tout n'anga nini oyebi nini bas procès na cause na bombela ote masala nga okota a to apena bana mususu nga ngina ba c'est pas obligatoire mais to na bana mususu ba ya bina boyo pe leader otali pena osoko bona omone tilelo na le na rôle moko bo na ofunda de njambe bana boyima yima de hein et ya bilo na monaki grand cameraman fongola caméra léon a tindaki bana ba répéter moi exercice moko na sali bon sala ne tolali na ndaku olali na mbeto sikoyo olota osabolingo na mwasi siko na bana nga basi balaki lelo mais moko de gamba na ekolotela dega azolotela njoto na yebi soki mwana azokomikanga azobaluka nga mo mpena na bi te biloko ya boye faka sango lider ngaye bitumba bilima boyaki ndumba onode Président Molema, olobi mwana mwasi tango osala, osa biloko na sala ngata leader. Donc, même si tu lali sala net ko sa bolingo na mutu metango olota, tango na obeta maboko sutuki, obano sambela. Même si que petit wana azoko mim, donc na biso ta biloko sala ki. Siko bango nyo pende baba mona kete pona tine bango bolali, bokanga miso. Non, non, tango comme demande ba doit comprendre. Donc, au moins biloko mo betinda ka net pour que ne retirer, mais biso pona ba komi batela kaka, na ko se permettre de que bana ba na mouvement na beta ka bango. Non, 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 moi je suis pas là. Je suis pas vraiment là, donc on a pas. Mais ils ont bana musuba yaka, et bien que des leaders dans la boga, il faut na place à bien ma présidente. Et moi il y a ma cambo na. Donc acte c'est moro azo mais la président ba message. Wana pena ba histoire. Na butu azo comme le message, et moro na répétition ya avant et le pomme. Et moro bo na ba 12h, on est au président au Toki bo na sombelo. Ba force te nangani c'est sombela ngo pomme na sombela pomme moko tala bana bana kindo ba recrutement et même la biso bana mo senti na mwana tolonde otuni aux vierge je suis vierge yosko lilo ko motane quand je vais découvrir mais proposer tout na ba idée na kwani te ka pona tika mais ngai na oli andete voilà merci beaucoup comprendre émission na papa Molema voilà émission na papa Molema le kaka bien bwedo boko sepela la bisa bino na promettre bino déjà malgré invité morazali masene mora ko betele tour na répétition aye et pas ya papa Molema te mais nakatiote masala ngai rep ba répéter banini papa petit moko pe isusu azui akangi loboko ya mas tunanga ni basali neti boye excusez yo ba pona respect ya batwana bino batela ba njoto na bino trop siko biso na tete to batela elo te masala nga lelo ayaki invité bo o bango ba mais quand na kit pas Molema na tine ba jouer siko na mwana nga masa sa cordia bite fa la kisabana bolo mwana na zui loboko ya masala nga leader taka masala siko boga a o mata a magana lia kina beauté mais yeba bunda na bandenge beauté koma ko senga force gaga force l'esprit donc yena bandene nga pe na bandenge na nga so to na mwana na zui loboko akangina lipeka bo donc kama masala nga leader président za pe na bande bela baza ki to matuni pona tout sanga lobo na libele bo parce que tozaki toga nakangi bamo au nom de Jésus ko tout salibele na ona camarade na nga ndenge na yeko tala na respect ya ba camarade ya ba président et puis ba camarade ba président siko mwana bongo so na yoki ke masala nga tumbaki zamba foti na nga to so bengane to tika bana so na yoki ne bongo bana muso ba pesa pe ba masa ba yana ba bana ba pesa ba numéro nga na oyeba te bolingwele ka pata mais conseil non peut ça faut botuna ok merci J de love merci beaucoup comprendre vraiment merci voilà bon comprendre tout ça bon on a papa Molema émission ya ngana papa Molema le kaka boy bon ngasko mimi na linga mimi ngayemba mais partir musique en tout cas to kota nango après na bi que bon c'est là déjà parti wana o beta ba no beta ka batu ndeni oyebini théâtre comme lengilo wa musique abina file oyebi ngana oh mais non ngana o se bena bina file o me bina file non nga bena na ndenge mabete non na kudana bina file te mais bandeko ba olanda nga soki ozata ma parti o kati o tindele pour comprendre donc na olinga genre musique no oyebini yo ko bunda no sai texte mo ya solide oye nango boye me beta te mais ya oyemba kaka ne oh mame bolingo eza compliqué ozo comprendre donc babilo akilelo lelo yango esimba yango mo papa Molema 24 pour mona ebe na biloko au nom de Jésus o molimo mabebe poani na
bango ba force. Ngaba mele batuka voilà et ça bien makasi. Et l'on y a mabe oyo mona na monde théâtre. Monde théâtre motema mabe jalousie. Yango neza motema mabe nde renyaka yango sala nga passe. Tolingana penate, mais partout so bat basan ata balinga bango yo sote mata ba de bazanga kate yango moyi ke lelo kuti mutu mo awa. Ozo bon masa nanga ki banda 8h30. Na kama botala na ba repte mais masa no penda yo tala yo. 8h30 azalaki awa longola ki sengle atikala ka pesi ba rep banini donc au moins bilo mais ba mususu baza wana au moins bato basala ko mutema kabeza ni bato ba ba musala te. Tango ayebi ga yebi musala te azana ba assurance ya ye moko te akomi ko complexé. La complexe wana ko manifester ce ko mutema. Supa yebi na mais succès za rande te akoti se bien ki. Succès na ngo pena mo pepe. Vous comprenez? Surtout tigeli bato ba succès ba sa film na kini ba okokate. Basa bango bato succès ba pona bango bato na succès ba sa ba film bato batala ka bango ba olemba bango. Et puis ba succès kini à la mystique. Est-ce que bien ngani na bona la succès éternellement? Oui bien. Oui bien. Aime so ebi pena bien. Ngana la succès éternellement. Tuna ngani. Donc on a la succès mo bo ngana la ka pa molema. Na longwa na nga na place wana te na boujaka te donc oyebi po na la complexe moto te siko bao bazala ba complexe place wana ba déplacer pa ba succès ba comme 3 mois et sili 4 mois et sili 5 mois na succès sili mais biso tellement que na nzambe to la pa molema na gardaka mo banda nga wana. OK voilà. Wana eza vraiment bien et puis elle aura bien oyo mona na musique na théâtre pardon. Et aura bien à mon théâtre. Nous avons posé et 4 à continuer 4. Et ça là bien sûr que dans la répétition. Neti lelo anga njambe masana nga njamba bambola za azoyokanga. Lelo repa lelo. Masana nga siko lelo sala nga bien zanini. Tango muto ayebi na yopo yebi bo sangani. Ça la force. Tu comprends? Lelo na moni masana nga ina rep bana bazana no ba obanda ba otombo mako maza siko ya tia béton abeta siko ni solo na obeta na bimisa kene ana jouer ce qu'on est parisien moko aye kaka pona mamba fati ba projet mboka banini siko ngana tuni na mwana zoganga siko ya uti poto ngana bise kokanga te pona zoganga ya uti mboka uti poto ayine loko moko de na tiga na loko de ya bite ve na papa na ba projet no mo sta de mentir na ngito tia ngo so mbule beta to finika de roman de twa pour la échouter so mo yali ba finika bouton twa ba so mo est-ce que ba projet ya kina na ebiso ke na rep na sekina façon impossible tu imagines l'idée donc biloko wana yango sala nga bien nga muto ayebi boulot tango ebi boulot po biso botanga boulot nga so muto ayebi boulot en tout cas bena koto na boya kaete vous comprenez koto wana boya de wana bilo sanga président ba kimotema mabe ba kozanga koyeba nde sala nga bakanda. OK voilà idole na ezala ngai na idole de maman biso idole nanga ouais donc na kosa ote idole wana na lo bango tango na laina mwana muketa na bandema mbate ya tesika lelo so tali ngai na ba 20 et quelques années na mamba théâtre oyo ata oyebi ngate ata polo bio pa molema ebani de 20 ans sala ngo wabi na sala ngo kana Kinshasa mais na ebani na ngai nete ozombo na umeli makasi na mamuna ndolo bango ba gidole wana ta na sika siko lelo na e comprendre idole mundo ate po mundo ko sa mamonga na nango ate do idole mona la ndie mais na komi na suka ngana développer ba bilengi moko isubo donc na ko comprendre oh menga na nga idole mundo te au nom de OK voilà tokende na biso la musique et ça la bien makasi puis nenge présent avant tokota ba pesa ba kombo poto kotela bato invité tokosela biso invité mon spécial bonjour et kombo nani bonjour je m'appelle Laure Kapangala Kapangala combien de temps déjà pas président Molema bientôt notre kota kalaté pas même un mois ba dirigeant déjà bolingana on va voir un peu sur les télé photo bim nante ah c'est nante nakusa poani hormis on a la président nanga pe beau frère nanga donc oh ouais. Bon oui. OK merci c'est bien wana donc beau frère nanga na bombiga OK voilà c'est bien makasi to kina c'est pardon botambu sa micro on se présenter pour Tiken Mulinga se présenter nga kombo nanga Dondi Mukwaya artiste comédien na Molema da
Mole Madar biso na Mole Madar ezaka boulot. Musala kaka. Papa eloko ala sa biso ka musala. Kofinga te, kotonga te, bitumba te, boulot. Ndeti biso badondi mukwa ya sans boulot mobolo. Ngaye yo. Na Mole Madar. Ugu senti ngai. Ugu samwa. Minima kitaka bonode. Yes! Nga komona nga Orly, mwana mama Lili Pupa. Tembe eza te na Mole Madar biso ande basi. Otie tembe sambwe. Nga mona obare bango nyonso babana. J'aime que l'audio leo. Bonode. Yes! Bali nga bayibela nga mwana pesa mutu pesa ya no mito. Pesa ya no. Jili loa. Oyo mambango. Oyo misa ba force delegala ngo kabo. Mingi penza koloba penza salite biso tozana sima ya papa Molema yende penza za o akangi masolo do makambo azo bimisa donc na banzi ke ezo kimisa déjà ba bato mike po azwa na moto na mikolo tozana système à béton donc ye tango chami c'est que azo kanga nyonso komona nga Fabrice ya scène déjà Eza papa mukubwa donc toujours likolo quoi. Mbote na bino ba internaute nga komona nga Johnny El Tigre naza artiste comédien musicien pe na scène babinga nga Jojo. Ça fait déjà presque 1 an on a travaillé na vieux na papa Molema. To bandane na ba nzonzing ti to komana groupe Mole Madar. Et ça déjà presque une année déjà tout ça déjà naé vieux azo pesa nga formation d'abord étant que musicien azo formé dans esprit na nga ya art azo formé nga sous na kati ya comédie ti lelo nde naza kati ya Mole Madar bolanda biso bomona makambo ya mineno to bongisa pona bino opaza besoin ya film a contacter biso to sele film na e makambo nyonso e olera kitoko. Merci. Voilà, ok, merci beaucoup. Déjà, na papa Molema, lobi ba kombo na bango. Voilà, et puis na prometté bino non côté la bino invité moko président J de Loua avec hôtel la camarade de papa Molema en pleine répétition et pas ya titi pe kamo babilo ko kaneza la pes bana mon maïle la ndengene na yebi ke ça la bien. Bonjour président. Bonjour Bafosette. Voilà, président Sellinga bien comme on a bien nommé pour bien ba comédie boyebi que esprit moi les écoute ba comédie te artiste vraiment beau vivre na esprit moi bobo lingana vraiment te mais Sellinga bien na ye na moni na rapa papa Molema za abenga ki otolo ba kite lo pe na fona betela masana to nga Molema pa na nga azali aza ndeko aza toyebani na kopo yo mutu sangisi biso mais esprit oyo nzamba atakati na atakati nanga ekomisa biso famille donc par là nanga lobani na kati ya famille Molema oyo ndenge babotami to na te famille ndenge papa boteli bango donc nazana moto ya ko échapper elongi te donc na mwana palin oyo na 8 ans enfant wana ndeza pe bobimina masa leki oyi pe na palin boli fufu bulali pe tongi tanzi pe bwaki mai bokipe mamu na bino donc c'est à dire ça fait monde ko makasi tout le monde ni pe moi vraiment kala moi trop na donc après singa programme à répétition na ça que faut ya ko visiter répétition na ye c'est pe le makasi on a essayé bien makasi combat trop ya présent exactement oh on a plus tout ça on a Mole Madar non OK ndé makambo plus tout ça Mole Madar ndé makambo accent na décidé voilà essayé bien makasi elo nya mabio mona papa Molema elo moi mabio asalaka omona pena masana nga malike boy mais elo ko penda boy wana na loba nanga yiko ko wana ba on te nga chef coutumier chef coutumier elo ko mabe pas Molema ezaka ke non parce que tout le monde en a raté to benga na suite pas nga mabe 3 mois non ça c'est to benga na raté tout le monde en a lisusu te to benga na raté so nga na bia zwa yi Paul banga pena so comprendre elo ezaka ke non tout le monde en a raté tant na bon on a bien avec cause Molema za ami na bi que ba 2010 on a bossé tout 2011 tout seulement tourner vraiment en Afrique il y a province parce que ça artiste c'est comédien muso azobeta tolo mais théâtre déplacé a été bosi zinga pona tanga ta comme sponsor biso na 2011 déjà tout ça na sponsor il y a prémisse je crois
ya bralima na 2011 nga na garçon alboso nanga comprendre to sali mba déplacement ya ba Congo moni ba Congo wana to soigner ngo mobima to kokoli comprendre au monde ndenge triomphant na biso ça nde biso to beti na ba boma sponsor ma ya bra Congo comprendre ndenge toza na ba grand hôtel na biso nde to beti sikoyo ba signer palace na matadi bien bana matadi ba yibine to beti ba signer palace wana spectacle ya ngana ika provoquer mais ye na bi que dans l'époque to kuta pena président la dit sobe na micho ba yaka pe boma biso to ye na pas numéro 1 après wana boya kana ba leader na bino to ka bino biso mbale to ke poto signer contrat ya jour ya auto sala spectacle na biso poto za na contrat moko ya salle auto bi le roi grand hôtel na biso nini fait ce que to beta so plein alors fait to signer ce contrat musu donc jour to signer contrat wana président la dit so baza wana na micho bango pe ba signer bango pe ba spectacle vous comprendre donc ça ndeko to sali belé na tamu keka to mona na suite moni to mona lelo boy to sali ba 3 ans ba 2 ans to ko sa caméra te donc to sali 2 ans to mona ni lelo mais bobinga na caméra oui trop OK merci pour un été bo sangse ka ko anniversaire c'est anniversaire na sali la vidéo TV so nga anniversaire sali la nga na mabe côté wana voilà OK bon faut dire qu'à présent ils a mabe makasi so mutalingo na bi foro linga et puis o kazo la sop na yimo mona ke muto alingi nga foko linge pour un été bo sangse groupe biso toza déjà mutu moko groupe na eza groupe na nga groupe na eza groupe na ye sauf que no ba vision so eza biso moins un peu différent ko sansa groupe direct boye et compliqué biso lobi parce que nga za na ba vision yi pas na ba vision vous comprenez mais c'est important yi aza na molé madar izali so li kambizo marché te kuna o nga na za na ba capacité ya retrouver solution no ya rapide le même pas na ngai doit faire le transport ta carburant to ya pour non ça pour nani comprendre donc ngai personne n'a un problème na groupe na ngai azana droit au sala o nyusa nyuko sala pour na basaka un plus na groupe avancé pas de problème. OK merci papa Molema et lo ni na mabe oyo mona pas président tokenga na bino joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire président JD joyeux anniversaire na kimongo mbotama boloti bwa bandoki bwebi kimongo te mbotama boloti mbotama boloti président JD mbotama boloti lobi ezalaki anniversaire président JD masa na ngai donc lobi pene ezalaki anniversaire masa na ngai tozalaki wana fete ezalaki nayebi soki eza mystique tobukaki mibeko wana va baya kopanja balwa donc nayebi so pene ndenge mabe te président limbisa biso place oyo ali ezalaki anniversaire masa oyo ayebani makasi JD iluwa oyebi nga ntango masa na ngai oloba ntango opose baquestion nayebangisanga oui en tout cas pene obongo totienga baémotion oyebini otuna eske lo oni ya mabe osepelanga papa molema te eske naozela loko eza caméra masa pa oloba mpe vérité na comprendre mais sauf kaka eloko alobi ya mabe ezake tomonananga te JD wana ndeko na ngai non absolument nani eloko mabe te namoni pa masa na ngai donc ye ndenge aza wana comprene esprit na nga nga mpe na comprene eske boule na ye donc ntango nde totambola na ye 10 sur 10 donc okoboya kutu eloko te caméra te eza vraiment caméra te donc nde na bande nasala relation na molema taka natangilo wana natangilo ane tobimi totamboli so avant pena nozo président ozala invité nanga vraiment na première tribune baboni na biso prochainement oyo tokozwa président ye moko obetel biso bamasolo tellement ebele donc ndenge tozwa temps ya kosala relation na biso tozwa temps ya kofingana nanu te to tokabwana na kanda nayebi te masu na bosani ye masu akorapelenga donc totika kosala yango te soki molema akomi awa songa aza place oyo donc nasala effort nazalaka awa nasala effort namema ye tosuka awa osonga mina ye awa soki place eza moto makasi to nakoma wana toopela biso mibale donc ye mpe le même nanga mpe donc toza na balimite na biso donc epa biso kokendaka bien sans problème eza vraiment bien tolingi mamba boye ezala toyengiki motema mabe toza nano finela moninga motema onakala na banasamba te ambiance kaka ambiance te me na bana oprika te mais so mana kota prai
dans la ramana tango ti le love maso na ebinzela nzambe grâce à ça en tout cas nzamba pambola papa molema zong c'est le belé na o sali o PC ba million te o PC so yelo ni te ma o lakise ka kende ba yambara Yesu masi en tout cas et ça li vraiment bien ndo mona théâtre na biso ezo mata to ezo kita bon théâtre na biso des fois ezo mata des fois ezo kita ezo eza na biloko ezo matisango eza pe na biloko ekitisango oyebi biloko ezo matisa théâtre na biso omoni bakomi na bassociation moko boye so moto asali filme ne okuta baartiste wana nyonso baa na kati oke mpe na filme akingani okuti bato nyonso baa na kati yango nde kaka ematisa mais mitema na bango ya mabe nde siko moto ekitisa donc il veut dire quoi nde tofai na jus de iluwa boye mais à l'intérieur de moi nalingaka nanga jide te mais tojoue toyambana toseka ya alobi bongo mpona sentiment caméra nga mpe nalobi na sentiment caméra mais en soi yango te nde biloko wana siko ekitisa comprendre mais si on arrange ça théâtre emata nango omenga masa nango émission nazali na bacourage ebele ma stresse ngai stresse nga fort mpo non bamama alobi nga mpena ça m'a touché au cœur biloko alobi na wana eza caméra te ya caméra te tomoni be papa wana nga na otolongo epa mama linga na fani na esi masa na nga bon ndenge ya boye tosa voyage mo tokeboma tokotisi bacontrat papapapapapa bato barépondre biso basale d'accord 3 salles donc sans eloko toza tokenda na projet ya tokeba kongo tokosala spectacle koluka la biso tobandi koluka makambo nyonso moti basponsor toloba wana tokota biso moko nde batasi ko bagene mo bacourage donc biso tokendaka plus na travail na mayele tozaki nango mais tozonga nde siko na mbongo ntango tokomi wana nga na bi te ifo tobakisa masa na biso mwa dj ya ozala wana lokwa animation tozwi dj mwa totie na kati tokomi pa tosali balete totiki na baekole toyebi tosala tournoi ya organisation tobimisa miss scolaire meilleure école tokutani toketi mikande ekomosenga biso bokende boye bokota boye tokutani na maire de la ville tosilisi wana bon événement ekoleka boye tifo sponsor na bralima pofu tokomi kuna tokomi kuna papa bayambi biso bon d'accord tosi tozongana la ozo comprendre mais na regretaka fort système ya bacd wana mpo bacd ebomela biso mambo ebele so ezalaki bacarte mémoire baimage wana na bacasette mo na oluka yango un jour nga na totala donc tosala donc mama nayebi biso ke stade eza plein tojoue nga na masa na nga jide eluwa siko petit mwa mwasi pasala théâtre boye na kini komoni na yo moto tokutani na mwindo kuna jide azwi kaka ezalaka le 8 mars diamant noir ana mikili topesi yo bambote akoyeba événement tooloba donc tozwi boy ozala mwasi ya jide sikoyo le 8 mars jide osala neti aobwakisa yo banini jide azofinga ngai sikoyo etake parent na ye ozongisa jide na bi non le 8 mars basi bakomi na valeur basi mama nayebi biso na bombe ezala tombe tomona mambo wana na kinkan oyo tosala na jide na ndenge ya mabe te tunanga nini bafote na kati masa na nga maloba te na ndenge ya mabe te spectacle wana nayebi te jide so na okosa spectacle un jour nameka otala na bakasete wana mais soki spectacle wana ebimi en tout cas nzambe papa nanga akenda likolo nga na comédien moko asala spectacle wana na motu te apart kaka oyo basalaka tokanisa bazangisi bato ebele bato baye mais oke na boma mpena na terrain neti vme okebeta eloko ya bongo mais tokozwaka na biso yango au président na ndenge kini ekomela lelo moni plupart biso nyonso tominene na bacollègue na biso baye nga abengaka bacollègue baye lelo na mosala oyo baomema bulo na bulu yeke bazocomprendre bazoyeba makambo yango ndenge ezala vraiment te et puis baza na bavision vraiment te yango moni mpona kosala biloko wana na bakini eza mwa mpasi libandaka nde moni tozongai na pa molema boye biso eza bata makanisi tobule libanda ezaka bien libanda ezaka mwa bien tosala baspectacle wana libanda eza mwa kitoko kini biso tu tokoma bayanke tout le monde akoma te toyebi prix ya bodi toyebi nde badiminaka bodi toyebi nde badiminaka pantalon tout le monde esa timba déjà ozo comprendre okosala eloko moko ya bien mpo osepisa bato osala mwa bien mosusu mpo okalcule selon ye yo okalcule mabe te mais yo okalcule faux
Yon moni biloko après ça la moi ils fait nzamba pe saka espace. Ok. Papa Molema, jeune tala babimi tellement belé puis na ba ndeko na bino musu bo travailler na bango kalamati sikoyo bo travailler kaka bazo sekisa bo saba ko ba o bakoki ko sala nde sikoyo mona ba ndeko na yo bongo baleki na bino babimi ozana ba comédien o bo sala pe succès oyo yebi soki moyen za okotangela biso bango ba comédien bo sa succès ata ba baleki na bino babimi. En fait normalement son lobby qui nzete nyonso botaka mbuma so na mo boya ke kini ebimisa bato te wana na komengra tofana ba tv totala mpe bato mosala ndenge esalama bato baobima mais bango nde siko bato yango baobima bazala reconnaissant na bato babima liboso te mais biso toreconnaîtra bango na motema malamu tu vois donc biso tocomprendre biso ke mosala esalama mais bacomédien oyo toninga question nini so bacomédien nini otengelaka bakomba ba 5 comédien oyo bosala succès. 5 comédiens va ça succès tout le monde la taba massa na bino na génération ouais bimi la génération attends la génération ouais bino t'inquiète à 3 et puis la génération bima ta 5 na bantu des personnes ba invité non ngala na massa na ngoko kende ka bangu bangu na ngamote ya 5 to kabola ngana ye to lobela ka 5 wa to pesa ngana bani 1 jide ngana bani 1 massa na ngajide lo wana succès 3 ba faussette nga c'est la tête donc parlant on répondre pas ça va Molema tout le monde travaille très bien hein tout le monde travaille très bien tokoki koloba kingani muta lobby pour komona ye rapide na mutu mais sikoyo maso azotala na palais pour biso ba artiste tout timba moi trop un collègue mon artiste otala na palais ah ba tin komona ngate pour anini ba boudé ngai komi ba problème donc tout le monde fait travail très bien na quoi na ye parce que mon ça aimé na quoi na ye ton biso to sala ton biso pe mamsu to régner na bakisa sa oyo ton biso pe to régner na bakini awa bato baza lelo baza ki pété ton moment yé toujours continue ko sala ka chemin na bango ko citer mutu moko ko citer 2 personnes ils a fait moment passé donc tout le monde travaille très bien bravo na bango malgré bobo na bino ko tanga ko matana baleki ba bimi baida balianza bango to so ozana yida to il y a nzubi c'est présent JD bon yebisa pour respecter tout le monde. Oui, tout le monde travaille très bien. Tout le monde travaille bien. Comprends? Le monde travaille bien, c'est un esprit, n'est-ce pas? On ignore. Comment on ignore? Et puis mon esprit. Au moins le lobby wana, toi là il est en répétition. Na tindi petite moi jouer, na moi na jouer bien té. Ngai na pour ngala ngai ba betele maboko te, mais na moni yemba moi ba no beta maboko. Donc esprit encouragement. Monde art ezali œuvre d'esprit homme ta opesa yangwane ye katnae biso to sala ba complètement boko boya keloko baninga te bato nyonso tangi wana ce sont de meilleurs mais ba comédie ba leki belé natanga nani na ke otanga ennemi ya fanatiquement totala nga ayini na ngamba la place ya mutu wana on comprend donc wana biso otanga ba kombo de nga pona nga le meilleur c'est lui JD Ilua deuxième nga mona mitié papa Molema ngai deuxième pona yebe bango nyonso so po tunia lo ba premier ngai deuxième ye moko do c'est mon ami à moi c'est comme ça o etikali ba pecho ba star o ba leki bango nyonso le bango bana sima. OK voilà papa Molema 500 musique na théâtre ndenomi kabolande ni ponzo teza moko. Oui jeudi chaque jeudi na répétera art na répétera théâtre chaque jeudi na répétera théâtre et puis chaque dimanche na répétera ce qu'on nous Oza peka na bato travailler na bona théâtre bon pour travailler na bona musique to ba groupe pe musique bazali bato musique bali nana bato musique bali mais nana quelque bato bana théâtre awa babina kande saka balé hein on babina na bango kaka mais image to promettre bien et ça la nga bien o ba faussette nga ko mo yamba bino mikolo ba émission nyonso bande ko nga ba otana ba poto za na bali à répétition so ya avant ngo va extraire et puis to keti na ba mamba bolelo donc prochainement partout ya oza libre ya aux images mais musique na nga pena précédé ba to ba papa Molema na mamba théâtre musique et da ba biloko na opesa sika on comprend donc na nga pena précédé na studio pour la musique 3 titres na 3 titres wana na wa pe en posa mutu so na posa ba boaka o ba yemba yo atanjembo nga na yemba na nga folklorique ndenge mona mabeli ndenge mona mimi mongo mais ndenge mona bangote bana oyo yebi bambu nani mususu bambu wapi bambu pale ba président Abeleli ngai te ngana bona mabeli na mimi mongo
Ok. Mais président, maïtia biso te mona ba musique wana sala bien. Malgré de so bando yemba na ko ka ko kato te ponga linga musique a roaming mais sala quand même plaisir na ba boni na biso ya Congo Suisse. Ba mona pe malgré comédie ma musique pesa nzo. Merci à Droba Fosset na rosa ingrate pona ebiki yana mutu mo totala nga linga ke sokola sikoyo. Venanga héritier ndongala, venanga héritier ndongala bambote ebele. Il est au Bengaï, héritier Ndonga, le leader de tous les jeunes Congolais. Mambote ya 3 ans, na poto beta bakwenda futuka. Na silicité na pesi bandeko nyonso butango bozoya na kini adresse za moko. So lingi pena ofanda omena kitoko eza na lemba terminus. Otuni kaka restaurant, terrasse, eza pena ba chambre na kati, espace Jupiter. Dans la lemba wana okopon terminer sur le net mbango leki baro bengaka température au moins appelé espace Jupiter zana ya propre idéal na bo sanité lisusu na vie na ngaka héritier ndongala ndenge kaka ye moko jabande sponsor na ngande simbinga na bo sanité lisusu te mère na ngai bambote ya bolo nte na oyemba mena profiter bambote na opesa ngo lisusu te na pesi papi yokana sukisa kombo papi énergie Kalema, papi énergie Kalema et puis na Djogo na ngai moko Dilago Joaimana donc je suis là quoi. Donc no ebisko elo ni sala bango na embela bango ka babilo monna po na boy na ngabaye bayeba. Isano ya likolo tikela onkema ye Isano ya likolo tikela onkema balabo moto ojo kumwa pene balinga bando fele bakolo kanoka ko wanto ba ojo kolonto Isano ya likolo tikela onkema emindo tonda sino twasana na geko lukanini na maye mama tala mobalo ya zwinga ikakaboye apesa ngai mbanga kolinga ko pesa te apesa ngero kolinga ko pesa te olongoli ngai na badaka bamba makolo oye na ngai mazuwa mama oye na ngai oye na ngai na mazuwa o memi ngai na ibora na rate maya na ngaki na kufa na komi na libongo amaruko komi kolakisa ngai bambanda tala bambanda kisasa bakomi ko intimide ngai babotola ngai mobali boba moni ye ateki mbisi na ye boba moni ye ateki mbinjo na ye mama. Voilà, ok, merci. Grand réalisateur là ça va minute ya omoni ka bilo wa boyi bala au moins so ba yibi na ozo ba parole ba njembo na sangisi trouble kizunguzungu ngo soko la ndingai okojoka obungi na njera okay na bisika bisobe onode Jésus jidelo wa babote wala masana ngai. Voilà, ok, papa Molema oza mongo ngai tuna président Jida Ebisa. Ou mais président tuni we ko lembe sangai ekolo na ngana ko fe muzalo bango. Président papa Molema za mongo bon ba benga na prophète ba mongo. Wata me prophète ba mongo. Au moins no sa émission obo ba équatorien nyonso zo lien o zo émission partager en prophète ba mongo 3000 monde en un seul instant de vie moto yo bato yo nyonso ba yebi moto défendre Équateur mikolo ezangai papa Molema ba équatorien ba kolanda yo ba kotindelo pe ba mongo pour la force na question mon boy papa Molema na boketo premier vient na biso boketo premier bo kana te kwana tika yoka kiango vraiment to yoka kiango babi boyo kana te ngana bo timboka moko fo bozana bolingo boketo premier aza venanga mais bato bele ba nga sa confusion neti ngana boketo to yoka na te mais sauf que ngana équatorien problème mon a télé mais ezalaka moko ngana za équatorien na préféra ka boy na gouvernement odoleka ya Kabila Équateur ba betaki yango kara bamona ebiso neti ba brigand Équateur ebi maneti ba batanga te Équateur ebi maneti ka banyama ba bala kuna toi ta mudana poto obeta ba ba finga regarde toi comme un change d'Équateur ozongo bodo Équateur ebi maloko ba biloko mobo donc sikoyo nga image wana sala nga mo passeport nga mona équatorien yango na linga boketu premier ta que leader aza mutu mo ba équatorien balandaka e Congo elandaka e na senga ki e apesaka message ya paix ya mot ke ba biloko sala ya salité wana donc yango moninga telemelaka ka biloko wana me yete biloko ne ya salité ba biloko ezo bimise Équateur neti bakuluna et moi je drapeau a tombé
et ma fille qui se guédé ma commise qui se guédé ma boy kabila ma ndimi donc babiloko wana esala ke province na biso so ke ne kwate okuta hôpital ya bien okuta sar de mort qui a été ça au moins ça de mort somme da kufi osombi ngana bandeko na ba otokufa na mana il faut somba carburant ya 250,000 pour baba télé pendant 2 jours soko dans mbongo wana te tika bakunde mbango siko babilo wa bongo surtout na posa ba investisseur ba ya pe na mbandaka bo yo za wana ka pona kolobaka na bakota bosa bo ebilo kwa salite wana na boy papa bongo la motema to komi na 2020 Yesu Kristo alinga yo moni corona ndenge la ndi bato corona la ndi bato nyoso bazaki na misala mabe bongo la motema meto ina na problème yo yebi oza vient na ngai moko na lela yo fort voilà na sûr que message est commis papa molé mama soleza qui tellement belé faki to solo là mais royal juste rozonga c'est pour ma soleza vraiment tellement belé mais j'ai de love azo signaler biso pour na respect na bino batu bolanda biso yon to linga to kokisela bino minute na bino mot de la fin pour émission lelo ouais ngai na ko sa o débat forcé si o sa émission no kitoko pour nga ba bonne nyonso ya Congo Suisse na boss na biso mukolo chaîne maître John mandefa pembe ata ma ba Japon trop vient nga wana lela au fort place wali o ba petit na yo bino pe ba kolo chaîne ba boss pour fouloir bato papa mole maza wana permanent na bato nyonso o monique o dans chaîne YouTube na o dans la posa ba selo ba film o dans la posa to ba tegelo film là déjà fini toi to dans la posa ba gag na ozo ba comédien nyonso mona na Kinshasa wana na obenga bango na sangisi bango c'est leur demande na yo na selo ba gag bien na selo ba film ya bien donc on a besoin ba soutien na bato tout ba olanda biso et puis numéro de téléphone ngai na PC plus 243 donc plus 243 89 79 200 et puis 22 89 79 et puis 200 et puis 22 et puis na compte Facebook il y a sika oyo bato nyonso balingi obetika papa molema mongo papa molema mongo ozawana venanga moko ingénieur mon manager Edith Lombo ye muta gérera compte wana oyambo okosola kitoko ngamoko yekaka okomikaka molema bosekota donc ozawana kitoko tosola isuna mbango nyola bolanda biso bo s'abonner pe na molema Dar TV yango de chaîne na bino bano ba opesa na bango makambo bo banga na bino te kande bo pesa bango chance bo pesa pe bango aussi ça va kiste na banga po to ba molema mutakisi na aussi misa bango kiss po ni bana bato bo ti banda kuna ba oya kondima wa kozala prête a kozala bena kiss oya boya no bengani oya boya na bengani bon ayo si makisi de bo kisaza ba kiss to to nganga no esa ba balia banani sake balia yo moko te tango koma nganga desko asengi bango bato ye mo mi pesi wana na bengani na biya wali aka bato te to nangani mais yo tamuta ba polémique masala nga jida utolo ngala ndambe mais yo ye otunanga ba kiss ke ba se ba molema na bo na o mélanger ka na o ba koko ndesiko o me ba Équateur ba lingo tikanga kimia te Équateur ba totindela nga bilo omona mtatindeli nga chenette na butu na ko molota chenette wana o me lo mona ndola tabelo kwa manjaka bo na lata wana kingo bila ko mona ngo ezokangela nga ba tu ezofingela nga ba comédien mususu siko nga na ko mobanga banga ko lata bilo na ba ngo mo lelo na lati kaka oyo zaka mi amel benda o makala babenga ngo lisasi ya butu so sakani oza nango abena lisasi sotindela ngo bana babinemi na ngai ok voilà babimba solezaki tellement belé ya kosolola mengo nga kaka président au mot de la fin na yo prochainement na ozwa yo pe et ça bien je crois na profiter na permission papa molema na yo pe na profiter ta ko pesa moi nga mbote vraiment na pesi trop et pas madame nanga mbote na pesa ka plus madame nanga mais Keita cœur d'amour mère Aboupia mère Abana mère en France mère Palais na pesi mbote pa na mère Skozali et puis na profiter ko bana bandeko nyonso ozana mikili ozana personne de ko na voyager tous en agence na voyager zali contacter un numéro plus 243 89 740 82 43 plus 240 82 89 740 82 43 donc on a peut-être mot privé et moi là to faciliter na voyage na sala ma voyage na faciliter na voyage à visa ya Chine Dubaï tout donc on appelle ça à 3 jours après on va visa Chine visa Dubaï ou bien le numéro wana ok papa molemo pese na maman na mbote na pesi maman Fifi Sokola maman la princesse Priscilla et puis na préfina bambota to na bosa na isusu na maman na ngamo akanga makina kini hapo na mama confirmer mais lobby azozonga mikili
Red to Samba. Ok, Red président, c'est que to voilà. Samba. Ok, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission Place de Jerusha, une émission socio-culturelle qui vous était présentée par Raboro Jerusha Bafosset, la chroniqueuse, l'enfant de Marie-France Vango. Un grand merci à mon patron, mon boss, mon DG, Maître John Motema, ma maman Micheli, la reine, ma mère a parlé, moi, Swazanga Banda, Babiso Koutene Kumisanzamba. Un grand merci à mon caméraman, J de Love, Papa na Monique, puis Nagelonga, c'est le Mouteke Azanganzalo, superviseur, na secrétaire, na Lingabino Mingi. Bon, s'abonner, bonnet, belé, belé, na Congo Suisse. Je vous aime beaucoup. Portez-vous bien. À la prochaine. Bisous. Bye.